La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bandeko nanga mbote bandeko bolandaka biso mbote la famille mbote bandeko nyonso bolandaka Irsi Boteloa TV. En tout cas toyeli bino na nous réaction ya Mama Kalunga na liwa ya mwasi ya artiste musicien na biso Dola. En tout cas bino nyonso bouti komona Mama Kalunga nde azalaki marraine bango nde baparena ki libala oyo. Mais lelo tolali tolamuki une semaine ya libala ekoki lelo nde mwasi atika kibiso na mukolo ya lobi o ezalaki bongo 6e jour ya bango ya libala. Vraiment intervention ya Mama Kalunga a expliqué nyonso nazotiela bino audio wana siko awa. Bolanda ndenge Mama Kalunga a expliqué nyonso eloko nini ekomelaki ndeko na biso pour que atika biso esali pasi pe mawa bandeko nanga epesi vraiment pasi liwa oyo eye kaka briske mwasi ya bali na mobali na ye 5 jours 6 jours kaka ya libala même bakado mususu bafongola kite bokoyoka explication claire et pas ya mama nanga Kalunga. Alors bandeko to partager s'il vous plaît sur les ambano liboso koti na Irsi Boteloa TV vraiment to meka ko partager émission oyo partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger pour bato bele bazuluka bayeba cause ya liwa oyo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Partagez biso partout bato bele bazoluka bayeba eloko nini o e provoquer mwana mwasi o akufa kaka boye na 6 jours après libala na ye. Alors nazotikela bino siko tolanda audio ya mama na biso Kalunga ndenge a expliquer biso liwa oyo euti wapi. Vraiment mes condoléances na famille Mobimba ya mama Frida, mes condoléances na famille Mobimba et puis mes condoléances na artiste musicien na biso Dola o azali bongo artiste musicien ya papa na biso Fa Brigaz. Alors bandeko nanga tolanda na mama Kalunga tokozonga sima tielanga j'aime bien partager lenga partout nzamba lola kopambola otolanda libala samedi mardi tokutani tosoloti ba 23h moto azobela te imagine ke tozali na mauti ba 23h moto amaladi te loti ndoko tulelo nazali na tournage mais non, il va coûter. Tout ceci c'est tournage, mais au bien maman, ça Facebook est sur.
Mais au moins quand on se voit autant en état miso bien timé. Non, il va te que miso va hôtel en les matin. Et au bien en tant on a fait. Na ba dipe au bien na téléphone na ba numéro il est kana moté. Na zo ya connexion ya mabeka ya ngai tonde. Ya mona au bien na bilo ki bat nyo na bien na zo ba moté. Na zo téléphone moi mukene au bien nan na bengi dauphin mbura mata dauphin azolila na azolila nini koloba teke eza ya solo po etakuna oloba bona eza azolela no iba te natuna nde nini te donc nga nazwi choc moko nayebi te na bato baprécipita bato liwa nzela mopeka baolekana mama po bozwa nini mama esalami ndenge nini liwa yango ekomi ndenge nini estce artiste imi aye okuta mwasi na ye motu na se na bazalaki na bango mibale na ndako bazalaki bango misatu na frère na bango moko mpe balabimi place yango mpe azokende akomi te akomi te abi atozonga na ndako nakoki lokola libimu mpasi ete azonga na ndako nde kovivre makambo wana auta mwasi motu na se deja sekwei na se lolemo ebimi libanda le phénomène en honte. Biso zai na tournage na wana boyoki réaction ya mama na biso Kalunga za mama marraine bangonde ba parenaki couple oyo ya dola bangonde ba parenaki yango en tout cas epesi pasi bandeko nanga to ebite liwango eza causé par nini to ebite ba famille pour lelo to komi même ba famille otozo bala na ba famille na biso mo ba makambo eza ebele soki boto landa théâtre oyo ezoleke pa mama na biso Bellevue théâtre ezoleka sikoyo soki bolandi titre o Bellevue a théâtre o azo sala na minute o bomona ke makambo ngo ezokende nder moko lelo koma mutu soka bali akufi bino peut-être bokansa famille na biso balie to mobali alie misupe komi na ba belle famille na ba belle famille to landiango Marie ndenga utaki koboma mwasa Serge Liboso ka pona ka nini mwana bango balinga kita bala bali melelo comme ba famille ya mwasi ya mobali ya mwasi ememaka ngambu ba famille ya mwasi comment omema ngambu to ebite liwa o euti na famille euti na mobali na ye euti na ba camarade na ye euti na belle famille na ye ezopesa pasi pe mawa lelo mwa mobala bato bazo condamner mobali nini obala mwasi na ye abali mwasi ka samedi à le vendredi mwasi ya kufi mobali nini obala mwasi ni po lekise kaka mbala moko to ebike mutu soka kufi batu balobaka kaka lelo batu bazo condamner mobali bazo condamner musicien na biso dola memingambu batu bazo lobelango ebele batu bazo critiquer batu bazo finga ye mais celle die connaît tout nzambe nda yebi liwa o euti wapi nzambe nda yebi mwa mwasi o akufi ndenge nini soki boyoki mama Kalunga lobia kende kokute lolemo libanda mobali akekuta mwasi na ya koina se lolemo libanda donc lolemo libanda wana mmosa koina se mutu na se do ila que eloko moko se passaki wana et la kisaki likambu moko se passaki alors comme témoin zala kité ye kaka dim tazalaki wana yenda yebi likambu nini o elekaki pour que moi oyo aya kukufa kaka boye donc ezana likambu penza ya molili oyo elekaki wana ti mwana mwasi oyo a perdre molimo na en tout cas eza pasi ba famille na biso ba africain oyo eza vraiment pasi oye ba te est-ce ba aliaki loka mabe eza nini basali 5 ans en relation 5 ans en relation moi ça yo kufa na 6 jours à mariage ça fait mal bande konanga bavandi 5 ans en relation na bango ya kisheri 5 ans 5 ezebele 5 ans en relation qui chérie bavandi ba supporter ma bena malamu ba supporter mobali a patienter moi si a patienter
ba patiente bango mibale ti nzambe aye kosunga bango bakokisi oyo ezalaki bongo ve na bango basalaki ve bakobalana babalani mais 6 jours après mariage mwasi akufi bakado mosusu bafongoli te mwasi aye kokufa mbala moko na otolanda video ya mwana mama Kalunga aposte video moko alobi asimbisaki ye certificat na ye ya mariage mwana mwasi ya Frida o mwasi ya Dola asimbisaki mwana mama Kalunga certificat mariage ayebisi esimbelanga na koya kozwa asimbisaki ye tina ndenge akufi eza pasi bandeko nanga alors intervention ba comédie ezebele tozo pe intervention décor totie la bino pe intervention décor boyo kapé décor ndenge a expliquer na ndenge na ye et pe si pasi pe ma bandeko to kimele pa nzambe na ba famille na biso tozana ngo o to kimele pa nzambe po mokili komi ko banga lelo koma soki mwasi a kufi avant après mariage te si akufa après kobota et comment ka bongo ba nouveau marié bazo kufa ceux qui muta kufi après mariage te comment ka bali bo après une semaine 2 jours 3 jours 1 mois libala akufi soki to mona tanga okekobota abala ki mwana na liboso akufi ona yena mwana bakufi akufi atiki mwana ba makambo ezokoma ebele alors bandeko nanga tozaka na ba vie de prière po ba famille na biso o ezana ba lien ezana ba famille musu ba réclama ke obala kate metangu yo buki se libala directement ba telemelio ezana ba famille mibali musu ba déclarer pe mwana bisa mobala obala kate ale basi o ba bala nde ba ozala ba victime preuve nena oto betela bino Lisola théâtre Belleville. Ce qui lelo basi a Serge théâtre Belleville baza victime pourquoi parce que famille mobali ba omona ke ceux qui moi na banga bali bango ba bénéficier sous nelo côté lelo basi bazo bima ba victime mibali bazo bima ba victime mibali ebele ba okufa pona ba lien ya famille mwasi basi ebele ba okufa pona ba lien ya ba famille mibali eza pasi to bondela ka bandeko to bondelaka ba famille za na ba mambebele so to zongi na ba source ya ba yango tango zo bondela banda ko neutraliser ba source na biso ba source ba koko na biso banda ko kata ba lien wana ko kata ba lien banda na génération ya liboso bakoko na biso wana basinyaka b'impact ebele na vie o biso toyeba te bato ebele lelo baofuta masumu ya b'impact o bakoko basinya na vie o ye ayeba tango te ayeba pata bakoko yango te atikala mpe komona bango te mosusu baparent o baboti ye batikala mpe komona bakoko yango te mais bato ebele bazo souffrir leo na vie bato ebele bazo bika ba problème na bomoi na vie ya lelo pourquoi parce que génération en génération pourquoi parce que source eza déjà mabe po bakoko basinyaka basinyaka bloko moko oyo détruire lelo ba vie ya bato ebele to bondelaka likambo eza sous clarté nayoki nzoto malili Noki njoto mali lobi message ezalaki ke non asala ki crise akufaki na hôpital ba memaki na hôpital ndakufi or abake kute déjà na ndako esi akufaki pasi na motema na mwa mobali oyo a dépenser a luki mbongo po bala mwasi na ye il a tout fait po bala mwasi na ye a honorer mwasi na sali mariage des rêves a honorer mwasi na ye mais tala oyo diable sali tala oyo komelie andimaki yango te meliwe ye epesi pasi ndeko nango za na programme obala ndeko nango za na programme obota ndeko na luka nzambe na ndenga solo kata balia famille bondela via lelo tokomo bika mabebele tozo bika mabebele na bomo ya lelo kala tango TikTok ezalaka te to banda omona babilo musute mais lelo tokomi ko okota TikTok omoni be muto abalaki lobi lelo akufi muto abalaki lobi lelo akufi muto abalaki lobi lelo akufi pasi boyebi te nani abimelaki ye nani abomi ye nani o abimelaki ye abetaki ye nini po akoma tina niveau wana eloko nini ekomelaki ye toyebi te mobala bimaki ka motema kande saka soki likambo ezosalema motema ezobeta ye kaka azonga ndako ndeki kozonga ndako
ayukuta na likambo bande onanga na otela bino intervention comédien décor to ka pe intervention na pour décor pasa mwana kati na ba mama Kalunga donc kaza pe mwana o ba mama Kalunga ba parrainer likambo ekomeli mama Kalunga eza vraiment likambo ko ya pasi tia ba j'aime na vidéo partager to landa décor si mutu na se déjà c'est quoi na se tule mwini banda le phénomène honte biso zai na tournage na mama nanga mama Jolie et babengi ntabenga nga eza papa nanga mobala mama Jolie ndapesa nga nouvelle wana mais abi gérer mama na par rapport ya sango tout ça ndilo aliboso na saki na su téléphone na na kimisi nini connexion et puis na bloqué WhatsApp Facebook pour mon ba publication te mais ko ba kezaki nini pour muto aketi na okufa ndé na ebité na yo benga madame nanga na informé yépé déjà zaki informé parce que do la star aza cousin ya madame nanga touti na morgue ya mabanga batie corps wana et puis tout à la ndenge nzamba sunga ndenge ba programme et salama mais nzamba zo lokum on n'a rien à dire ya oyib sanzambi zate parce que ndé maître souffle de vie donc tout comme ici les trop c'est normal aller là mais azamutu et coller la chrétien zaka kokumi sanzambi dans ce sens de la star as artiste il est très connu il est aimé et là on y a tout autour nae il y aura toujours le pour et le contre. Wana tobo sanate, haza personnalité publique, les camions sont salama, bateau baloba malam baloba, bateau pe baloba mabe baloba. Na momo ezaka ki to sungande kona biso to pese ba force, ya moni ti héros to lalité. Tout ça na morga wa il fait ba kotisa, il fait to landela ba démarche, et on te ko assister ndeko. Ngana webse kaka avakota na mutu ka to isa ka intervention yango wana ya décor na si tolandiango biso nyonso donc mutu soka kufi batu baloba kaka mutu soka kufi eloba makaka batu mutu na mutayaka lobaka na ndenge na ye mutu nyonso lobaka na ndenge na ye me nzambe emoka yebi eloko nini oyo elekaki nzambe nde ayebi alors bandeko na ngai bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager tokoya na ba vidéo nyonso tokoya na ba programme tokoya na makambo nyonso ndenge koleka alors tango s'abonner ko bosa na te cliquer cloche à notification pour rien rater to loba donc pour na o rater loko moko te o ekoleka awa cliquer cloche ya notification et puis si pasi bandeko nanga moi mobala bungisi mwasi na ye donc azana o gêne azana no gêne abungisi mwasi na ye avant kaka boye abungisi mwasi na ye lokula baji bavandi na bango tango babala na kite mwasi akufa kite bavanda ki na bango na kiseliba bavandi baumeli na kiseliba bandeko baumeli vraiment na kiseliba na bango 5 ans eza ebele 5 eza ebele makasi bavandi pendant 5 ans na kiseliba na bango eya buto ya moi bavandaki eya buto ya moi bavandaki na bango très bien bavandaki mais batukaka baye kokabola bango après libala nde baye kokabola bango eza pasi eza vraiment pasi bandeko na ngai nzambe azwa molimo na ye na kimia nzambe penza azwa vraiment molimo na ye na kimia po epesi pasi na libota epesi pasi na mobali me nzambe emoka yebi pourquoi likambango ekomi boye alors bandeko na nga to s'abonner partager biso na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp, partagez partout, partagez vraiment partout. Nzamba lola akopambola bino. Wana eza bongo Irsil Botelo TV avec il boso na bino pona kopesa bino sango oyo pona koyela bino oyo mama Kalunga a lobaki pona likambo yango. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion ceux qui yesu masia azongite. Balobi to lela na bayebazo lela to sepia na bayebazo sepela to lela na bayebazo lela. Alors lelo likambo ekweli ndeko na biso
biso eza likambo pasi mais shwa ezate eza likambo oyo esi ekwei eza likambo oyo esi ekomi nzambe nda yebi pourquoi a permettre likambo ekoma po soki nzambe a permetaki yango te elingaki pe ekoma te. Courage na ndeko na biso, courage vraiment na ndeko na biso dola o akufeli mwasi na ye. Courage nzambe a consolé motema na ye. Frida pema na kimia molimo na yo epema vraiment na kimia. Nzamba consolé molimo ya motema ya papa na biso dola po biso batamuki toko oya tolobi meto consolé motema na ete. Nzambe nda yebi eloko nini na kata motema na siko. Nzambe nda yebi douleur oya zanango ekokana o biso to zanango te. Alors nzambe o apesa kimia yende apesa ye kimia po ata biso to kiti to mati to lobi to ningani to zongi muto opesa kimia e ozalaka ka Yesu Masia. Alors bande konangai nzamba lola azala elongo na biso to s'abonner to commenter to liker to partager aimer vidéo nzamba lola akupambola yo ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi te. Bisous, bye. Akize o bango balingi o akize moto bango balingi ba akize koto baza koto baza bazolobela ekeka bonde babitumbe bimi wana libala ndeko sali combien de jours? libala ezalaki samedi ka lobia ya lelo ya ntante Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Salina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.